La Chine de Karine Mokonzi. Ce qui papa Evi a trompé Karine Mokonzi. Modèle Eleki. Et pas Yayabe. Mon copain dit qu'il m'aime, mais chaque petite dispute, il m'ignore. Il n'aime pas qu'on parle de la cause du problème. Ça, c'est ce que j'appelle les omelettes. Omelette avec H. C'est un homme omelette. C'est pas un homme, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas mûr. C'est quelqu'un qui n'est pas mûr. Quand quelqu'un dit qu'il t'aime, il n'érige pas les barrières du silence. Vos histoires de silence radio là, on ne met pas en stratégie avec une personne que l'on aime. Quand il y a un problème, on s'assoit en personne mature et on discute. On n'utilise pas le silence pour punir l'autre. On n'utilise pas le silence pour humilier l'autre. On n'utilise pas le silence pour empoisonner l'atmosphère. Quand on aime quelqu'un et que ça ne va pas, on s'assoit, on discute. C'est ça être avec un homme. Voilà la différence entre un homme et une omelette. Cet homme-là, c'est une omelette. Bisous. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi la baronne ye moko alobi boyoki na monoko na ye. Alobi soki papa Evi asali makambo Ramsey asali bomoni ye na mwasi botrompe ye bopopula ye etali ye te. Bravo Karine Mokonzi la baronne. La Chine de Karine Mokonzi la baronne bino bosala yango te ata moke te. Soki papa Evi a trompé Karine Mokonzi, moto moko te a touché papa Evi. Moto moko te a popula papa Evi. Evi Kikuli. Aboubakar Kikuli. Allahu Akbar. Moto moko te ameka ko touché papa Evi. Papa Evi aza n'importe qui te, n'importe quel homme te, aza pe moto akosakana ye te. Ata bolobi ke a mibeko epesami na mami. Soki bomoni papa Evi mibeko epesami te. Alobi bien oyo akopopula apopula etali ye te. Donc apesi bino mibeko te. Ata apesaki mibeko bokosala yango te. Lokola pa pesi mibeko te autorize kaka oyo akosala sala mais eza mibeko te. Et puis soki apesaki mibeko bokosala yango te parce que papa Evi abali Karine Mokonzi. Apesi Karine Mokonzi mwana Henrietta Kikuli. Mwana en bonne santé. Mwana avec beauté. Tala. Papa Evi azali bawana te. Azali pe Ramsey te. Papa Evi azali Evi Kikuli maréchal.
donc mutu moko tako kotouche ye ata répété kobina na ya mari mutu moko tako touche ye ye moko Karine mokonzi la baronne akogere makambo na bango ya couple ye moko biso la Chine tokogere makambo ya couple ya yabe na ya bato batikali na ya basara tola bato to batikali tokogere oya bango kitoko ata tomoni mibali na bango bakosoli kaka liboso ya fi moko boye tokangi foto tozwi video topopoli bango. Mais ne touchez pas à Papa Evi Kikuli. Papa Evi Kikuli aza moto mosusu te. Koboyana na Karine pe bakoboyana te. Soki pe salami tokotouche pe kaka te. Ah oui? Bokamwe Papa Robo. Soki baboyani tosala eloko te. Mais bien sûr, Papa Henrietta Kikuli, c'est lui. Muto ya bali Karine mokonzi apesi mbongo ne, c'est lui. La Chine bodepanse mbongo ebele mpona kotia mpe na kati ya mariage wana. Bato ebele mpe batie mbongo mpo kolue sala monene wana ya 10 000 euros. Nyonso wana mpona honneur ya Karine mokonzi la baronne. Soki esalamaki ezali po Papa Evi Kikuli alingi Karine mokonzi na motema moko, alingi ete ndenge bokanisaka balobaka soki po afinga ye te, alingi ye na bolingo. Na bolingo yango apesi biso Henrietta Kikuli. Bandeko bosepelaka na maseki ntango bomonaka Karine mokonzi na bebe Henrietta azolela na mopanzi. Bosepelaka na ndenge arando. Non. Henrietta Kikuli aza réalité. Henrietta Kikuli bokomona ya bandokende crèche. Akokende école primaire, secondaire, humanité. Henrietta Kikuli un jour bokomona na ba bureau azo travailler ya Belgique. Bokomona un jour akomi sénateur na Belgique to femme d'affaires na Belgique. Tango bokomona bongo bokoloba mwana la baronne akoli mutu apesa ye na likolo nzambe na mokili oyo ezali Evi Kikuli. Ye mutu apesa ye mwana wana pour amour. Karine mokonzi ye moko alobaka bien. Papa Evi atravaillaki fort. Deuxième wana ekota avec calcul par hasard te. Atako te ekotaki par hasard, problème eza te. Po parmi bino boyebisaka mibali na bino namoni eti mikolo oyo naosentir bien te, amelaki so ozwa na fièvre, na mobali ayebi teke zemi, yo mpo ozobanga kolobaki neti zemi ekoti. Me ya Karine mokonzi eleka bongo te, eleka kitoko.
kosolola nayebi misusu mpe boprepara yango te me ntango ekoti boyebi ke ekokota lelo boyebi mpe ke ntango ekoti oyebisi mobali na yo ekoti osali teste tokepa monganga nayebi ngai esalama bongo na mama mwana nga ya France ntango tozosala mpo zemi ekota alobi zemi ekokota soko tosalire mais j'espère ekota te nga mpe nalobi ekota te dans 2 semaines ayoki bien te bamemi yo na hôpital mpo azalaki moke azali mwana moke 19 ans ntango bamemi ye kuna bayebisi ye no oyo ape ya malaise te wana na zemi bon ezali cauchemar mpo na ye mpo na ngai te mpo nga mpe nayebaki bon nayebaki mpo ayebisaki nga directement aza na zemi nazwaki yango mpe baaventure te mpo akosaka na ye te na ndenge asolo mpo nga papa robo nalaka boye soki olobi na ngai nalobi no ngai nalinga bato bakosaka te soki ozokosa nga toujours na bando explike ke okosaka ngai te me nayebi kokosaka nga nazosala tu okontinue kokosa ngai mpo natalaka niveau na kokosa mpo nakangako mpe facile me sa koyebisa yo me ye mpenza akosaka te bon na epoke wana lelo so akola akoma lokuta alors Karine mokonzi la baronne zemi ekota ya bien babota mwana ya bien moto apesa yango papa Evi Kikuli yango wana bandeko en tout cas moto moko te atouché papa Evi azali intouchable akoma intouchable kaka mokola mataki na chipoi wana moto azokita na escalier papa Evi aza intouchable bandeko boraisonne malamu ko makambo mingi Karine alobaka aza na raison me makambo te o mpe aza na raison me ye moko asala yango me biso te epui moto akopupula papa Evi po atrompe Karine fo tovandele mpenza ata 1 mois ya kotaki ye kaka nayebi bokoloba papa robo ozopia papa Evi motu makasi te papa Evi aza zoba te aza mpe kizengi te papa Evi aza na motu na ye na mapeka aza na motu na ye sur les épaules aza moto teke aza bogate nayebi basi balelaka ye nayebi awa mpe bayebi ye mokili mobimba aza mobali ya Karine mokonzi la baronne nayebi akovivre batentation oyo nana vivra te to d'abord ntango azalaki na Karine mokonzi te azalaki déjà tenté c'est sûr alobaka nango te ntango nde naza na Karine te bana ozala tante kaka na Swisse na bango wana baza kobwakele miso kolakisa ye kaleson kosolisa ye boyebi kaka bino bana basi ndenge bomitikaka bobetaka baminda mpo mobali alinga yo baoyo mpe badraga ye
direct bazali. Mais asala yango te. Po papa evi basi penza wi. Babete biloko bayali. Na Suisse, basi bayebo drague. Bon, partout, hein. Ma Congolaise, c'est qu'on le papa evi. Akoma mubala Karine. Tina Belgique partout à Tambolaga. Attaque nisi place bayebi ngai te. Mais non. Batu baza bayebi ye. Bazolanda Karine bayebi mubali ne yeyo. Babeti pe karane tu bayebi ye te. Tonto yo linginin. O melanin. Babengi pata mutu mona nzela. Koya ne kalate. Yo zala mona ndako. Bima penza zani na nzela kalebwe. Bazui penza mutu penza oyoyo. Po papa evi aza mutu apiklaka elitaka abetaka biloko tu. Mais ezali na basi muso tentation kozala trop fort. Papa evi akokweya. De place wana esenga kokwei olamuki mbangu. Eza bon. Do ba tentation akutanaka nango bino boko imagine te. Eya bongo. Eya bongo. Deka nalobi na bino ga mama mwana nga France. Ana beauté. Tangwana yi beauté osakana te. Mais boule penza ya kolinga eza te. Mais nayebi tentation za fort. Mais makambo eleka na koyebisa bino te. Beauté. Beauté chika. Tolo ya collection. En plus, il y a triple tête. Si vous avez libéré 3 mitou. Na lobi te kazana 3 mitou, ba mitou ma bete, moko kaka me. Modèle ezalaki. Libéré ndenge ezalaka na esalami. Sima likolo wana evimbi afa mutu wana ezala. Likolo kovimba wana evimbi susu musu likolo. Sima mutu wana na likolo. Yango babengaka triple tête. C'est quoi telemanga? Triple tête. Atako deuxième nga okota te okota. Même alati bilamba. So batali aspect kitoko. Mibale bana kolulete. Même nga mona komaki mokala na ye. Mibali bazoya pa na ngai. Natila bango litoi pa na ye. Po bayebaki teke ngam na bimaka na ye. Nazotia pe litoi. Natiki bango pe na mobali. Asiliki pe na ebisi no salaka bon. Eza histoire vraie. Ngana beta mamalu kutete. C'est tout son azoloba oyanga mo. Alors papa evi mutako touché azate. Mutako gérer makambu eza liboso ye moko papa evi. Sima bango mibale na couple. Likambo esalami. Papa evi magoda. Papa evi aboti quelque part. Mutako touché azate. Et puis les assises, papa evi osane pa ngote. Papa evi akobota kaka na Karine Mokonzi. Papa evi aza marié, azali engagé, aza responsable. Aza pe un homme fidèle. Même na musala naza fidèle. Akanga maka na même société wana. Aza teke lelo asali kotoyo. Le balongoli akomi kotoyo.
4 mois na chômage, une année na chômage. Non. Mobali moko alakisi biso awa. Chaque week-end ayaka kotala mwasi na Karine Mokonzi. Ayaka en famille. Bolingo azanango. Bel et bien. Papa Evi alingara Karine Mokonzi makasi. Koleka basi tout oyalinga. Ça c'est vrai. Koleka pe basi tout oazomona nzela. Naba obaleki Karine kitoko. Panangai eza penza très important na respecter Papa Evi Kikuli, Maréchal Kikuli. Allahu Akbar. Ah oui. Bandeko, toko sala bongo. Papa Evi, il n'est pas comme les autres. Mais ba oba tikali. Toko tchabango na miniature. Mobala yabe miniature. Mobali ya mboka. Bon, la katana na raisonné. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.